Quinoise et quinoise, bonsoir. Affaire enlèvement, pe kidnapping, na dénoncer qui peut nous continuer à dénoncer. Mais les longs moko na vivre en tozo comme kana songo ngamoko na vivre en na vivre en ngamoko na volant na zaki na taxi te na mataki 207 te mais ngamoko na okumba mutuka. To uti ville na nga vanda na barumbu, to uti ville na boutique, na uti na kende kotika camarade na nga na ndaku na kende na boutique na ya bengai. Na kindotika na ndaku na yepe na j'ai passé toute la journée là-bas. Na pourquoi na démarré pe mutuka aux alentours de 19 ans d'Akangaki na démarré mutuka na ketike na GBC ka fanda. To ke na biso pe bien na tiki na balusi mutuka parce que nga na vanda na barumbu na bandi na nga koya camarade na kuta prévenir nga ABC nga bi Gloria yo loko nga mingi nzela boulevard na mikolo nde makambo eza bien te mamba enlèvement boye je préfère pas aux boulevard. Mais vos prince de Liège, avenue wana ya école au Chaumba, c'est mieux parce que bat basé belé que boulevard ezaka isolé. Na zune nga pe prince de Liège, on a tiki na zune nga pe avenue wana prince de Liège, tout droit na banzo ya. Na komi Willery na koti Kabamba. Na komi Kabamba, na ok malem na komi pembe nya lycée Kabamba, moi ma boulot ezalaka wana na leki na nga pe. À ma grande surprise, nga nazo kene nazaki na nga pe na vitesse te na moni moto moko yemba moko pour liboso na nga ezalaki na sima na nga mais tellement mon na sala mama manevre na libulu boyebi ka dezaka fufi na moi onyata pédale pour okita makasite pour na batela ba nini ba pare-choc wana na kiti pe le temps na sala mama manevre wana pour mutuka edenda na libulu wana moto mbala moko yetelemi liboso na nga likola moto wana y avait 3 personnes. Muto azokumba moto, muto azaki ya mibale aza costo, o ya misato azaki mukuse. Ba telemi, o azaki na sima ya mukuse wana abanzi kosala ndeti koya kote nanga. Kote wana ezaka molili s'il vous plaît. Lycée Kabamba bato batambola na Kabamba na butu yabi kota lycée Kabamba ezala molili. Ngai siko heureusement ba vitre ezaki ya komata pe portière bloquée. Ngabi o ezani. Na juste siko na dévié. Ngabi nazaki déjà en alerte. Na kamati na dévié parce que na moni yango anormal mi tuka ba moto ezoleka normal ndeni bata moto bakoya tema liboso na nga et puis na héros ba 20h toke ba 21h na kamati na dévié bango na accélérer vitesse na Kabamba na longwe na katisi prince Kasavu nazo continuer Kabamba na leki di marché na leki di marin na komi na l'équipe plateau sur l'équipe na Kabamba sur l'équipe plateau moi la police moko ezaka wana ezaka nini de l'école na komi na de l'école wana place nani la police on ya ba roulage ya souci ba PCR bazala wana na moni bango siko na sima o azaki na katikati azo sa bango sini boye bolanda ye na ndenga boye nazo mona ndenga azo la kisaye na beleli mbala moko voix pesate bandeko ba kidnapper ba accélérer mbala moko ba komi na bokasa soma wana ba kiti ba palanga ni motara kebo ba wana mibale ba kiti o muswana zo belela voix zo kele te azui bokasa bando sande to ke kindu tout droit nde tellement que nani naza na bandeko na nga bazaka na Kabamba bokasa wana na parquet mutuka place wana beleli balingi ba kidnapper émotion bandeko na uti osala moi vidéo moko wana na nde nazaki na batu nde ba uti vivre événement wana malheureusement sans ebimité bandeko à faire kidnapping eza donc même na volant même ozokumba mutuka no personnel on est en danger tozo en danger bandeko nga moko na mutuka na nga balingi ba enlever ngai. Donc ce qui a vitre ezalaki ya kokita bandeko balingaki bachanga drogue ndenge bazotia batu. Cette histoire est sérieuse. Gouvernement congolais, bozawapi, le gouverneur de la ville, le ministre de l'intérieur, bozawapi, ba komi ko enlever tina ba voiture personnelle.